Prestations et services SRL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer, contactez-nous au plus 243 85 27 79. Oji mamacita, Oji mamacita, tu te demandes qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le milinga. Oji mamacita, Oji mamacita, tu te demandes qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage de garage. Quand je suis dans le Mbote libota nga mbote na bino awa tozomona eza dépôt ya Bralima donc dépôt ya Bralima na commune ya Matete na quartier Banunu awa toza na C ya pont Matete donc na pont Matete arrêt Banunu okotika ya mokie omona dépôt ya Bralima eza wana Sir Macadam donc ya teke tokota avenue ti oyo eza ba avenue tolakisa ya kati mais lupango tolakisa eza na Prince ya Banunu donc ero kitika Banunu pusane mokie na gauche na lupango eza wana donc awa toza tolakisa na secteur nezaleli donc lupango yango yo na droite na biso wana place toza na ngambu tolinga tokatisa donc juste place dépôt Bralima ezali tokatisa na ngambu wana voilà donc a tokoti siko na rata lupango a to na ndenga sima dans lupango to bimapé ndenga liboso boromona lupango eza na 7 portes ya ba locataire ya na 7 portes ya ba locataire lupango eza 20 mètres sur 23 donc 7 portes à louer lupango eza mesuré 20 mètres sur 23 donc eza emplacement ya bien na Macadam pona batu oyo balingaka komina Matete balingaka kosa ba flat hotel na Matete pona bato oyo balingaka ko créer ba société balukaka ko créer ba hôpital ya minene ta mapango ya somba yango yo donc yo oyo na ba projet mo boya minene hôpital orphelinat restaurant flat hotel église ba pasteur donc place Rocha église yango place à retourner parce que toi na Macadam ba maison commerciale les ana liboso au bomona na ba maison commerciale donc ils ont quoi 7 portes et puis na des maisons commerciales na ndenge ya liboso donc toi na Macadam toi na Matete pour na ba o sepela pe ya morcellement au bengi biso toué bandeni toko sala poto évoluer mbangu donc voilà un peu systématique al pang ndenge za donc wana bomoni ba la Costa Rouge ya ba jana biso bazozo ba mesurage tout ça ça les salema donc ça la mais salema ba porte ezali ya bomoni belé ba porte à bien écoute ça rappelle ba mbongo ya bien donc tozo soit vraiment on a 3 portes ba loka 3 portes liboso pardon 4 portes liboso na sima eza porte moko et puis na des maisons commerciales donc eza place moko idéal pendant ça pour ba commerçant bato balinga ba commerce atonga tombola asala oya lingi donc voilà ba place yango ngotonga école munene espace yango ngotonga hôtel hôpital place ya otonga yango donc espace mo munene ya bien donc le pango baché na prix à 200 babandi yango 250 000 à discuter ndenge par rapport à emplacement ndenge ezali na Macadam donc 250 000 à discuter pour ba morcellement au bengi biso toyeba ndenge nini ya ko morceler yango mais le pango babandi 250 000 $ à discuter donc on a cette porte tout ça na Matete sur Macadam donc na quartier Banunu 1 parce que toi na Banunu 1 na 2 donc on est na Banunu 1 pour na ba oignon so ba za pour ça ko sola na biso pour na concernant le pango oyo
Tobengani, merci beaucoup. Ah, bébé, toi. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer. Contactez-nous au +243 85 27 79 630. La CPS SARL est la première société et grand réseau spécialisé dans la vente et l'achat des biens immobiliers. Pour plus d'informations, visitez-nous sur le www.acpssarl.com. Agence congolaise de prestations et services SARL, votre agence de proximité.